50 €, mais yo pour finganga na limbi ça au ndeli na onda lobaki. Bon, en termes de ça, et razwa qui tifanda. Oui, puis bato ba lobela ba mbongo to bo bolambo ça li bat na télévision. Na ebité bo se senta comment? Oyebi eza l'homme susu yo moto olingo lobango fozana hein, faut se gêner mukie. Yango lelo na pesi Mike la Duchesse raison. Et j'écris à haute voix. Bon matin s'il vous plaît. J'écris à haute voix et je m'excuse devant Bato Baza Awa et je m'excuse à Mike la Duchesse à Limbisanga. Bongani Nazaki Zoba. Au moment où Biso Batba Mona Kemabe et Zalaki, il y avait un danger. Nazaki toujours na amour, ya Bozalana Muntu Bozalana ye, au protéger, ou ya au côté là ye. En tout cas, Mike la Duchesse, Limbisanga, na ato na salaki. On a manqué au respect sans le savoir. Limbisanga penzana na eba été ndé na manqué là que au respect. Je m'excuse en tout cas. O Limbisanga. Et lelo na pesi Herman Kassomo raison. Na pesi vraiment raison. Era siko yo tangu au lobby ki o kabelanga ba 10 na ba 5. Na ba 10 on so na ba 5 $ ngo o kabelanga. Yango yo ko battre o ko betela ntango na télévision. Mais ça m'a va sendit. Est-ce que m'a mo biso ça la baton kilo. Yo no kabelanga $500 du coutin. Era. Ata $200 du coup yo no kabelanga tin. So m'a mo biso ça la baton kilo yo ye bien. Yo bi makambo biso to ça la baton kilo yo. O ndo beta li so na mutu te, mutu pa yebi li solo te. Est-ce qu'on est capable de faire un billet de Kinshasa au même à Dubaï? Au sein on a un réseau social banda. Au sein on est nanan. Nano yo hébergé pendant un mois. Au pays ça a argent de poche. À Zoako ba $50 chaque jour. Quand on a contexte ça va netter. Na moi s'il vous plaît. Car à moi. Nano yo te à kosi. Grâce à moi qui n'a pas grod, à qui n'a pas cop. Camarade à Era Sepela na ye, à Lula ye ne va foutre la grâce billet ba qui ne recoute la grâce na Dubaï. Camarade na ne muta la grâce na Dubaï son bele mutuka. Les aïe muta foutre la grâce billet avion té. Nano yo hébergé pendant un mois. Azora yo $50 chaque jour d'argent de poche. Au lait sakaye, au mail sakaye. Les andetinan. Oui, besoin de l'eau comme sous tant ou oyo ozoya ko loba la télévision, il faut se rendre compte est-ce que mamuna loba ezo ridiculiser nga to ezo honorer nga. Ozaka la seule garçon na réseaux sociaux soit Kabel Mutumbo ya obeta lisolo. Mais laisse-moi te dire, pendant Kabela ngambongo te poto zaye mwasi na mobali nga na yote. Pendant Kabela ngambongo te po yo zaki mobali nanga fa ko Kabela ngambongo te. Ezaki rendez-vous dona. Sona manque la comme avec la Duchesse T au nom Kabila ngambongo te. Sona côté la on ma blandino marte pamba boy era au nom Kabila ngambongo te. Au Kabila ngambongo po na pe na rendre service. Na retour yo peton mo moninga ati o petit na ngati aidanga pe na mama ebele. Aidanga pe na mama ebele tika pe na Kabila ye. Au Kabila nga par récompense. Ce qui na ça la royaume côté la vie et au nom Kabila ngambongo te. O la la matin Tobi matin, nazabe mbali noté to moi si noté. Au Kabela na récompense que na côté la yo. Alors, quoi que ça na chantage na réseaux sociaux té. So na senga na vie na yebi ezamba moko. So qui na senga na vie, on a zo se reconnaître la vie ezamba moko. Le reste bambo au Kabela nga on a côté la yo. OK? Otindelanga mbongo mbala moko era ona kena kozwana ria dans makambu ya ba blandino ma exemple no mari au kana côté lo ba Karine kaka otindelanga 100 € zana rappelé pongana au moins nga muto ya ka o rappeler nga kena kabeli yo ngape na zana mémoire na machine ordinateur na yeba pe ba monta mbongo ya kabeli nga pona bedele machine payer bango na lo bango na voix haute nga awa mon bono non personne na fin du mois live soko zoate na ba page nyonso ekata biso
délégué ka page moko na pese mbongo wana lia délégué ka page moko na page nyonso ekataka biso délégué ka page moko na pese mbongo wana lia ok otindelanga 100 € na ria na sera mama bakari 100 € na sera makamba bakari et après sera ma maman avec la duchesse camarade nous en États-Unis que je salue atindelanga pe 100 €. Ok yo montant oya na Kinshasa autoputa na sona baleke tu sona bande tozaka na ba premium okabela biso $50 na baleke tu tokabola ngo so 10 pour tozaka epele bon nyonso na lia la vie na yo c'est 250 na beaucoup tu kolobake 50 wana okabela biso na baleke tu na zwa $10 pour na beta ngo 210 mais na beta kaka $250 yo moko yebo za conscient na vie na yo otika okabela nga mbongo de la te so na 250 yo kabelanga pour $100 ou pas camarade na yo le quoi ça relation na yo na tiango kaka 250 na $100 camarade na yo ça fait 250 pesalanga na ba page nyonso tango sala live pona yebi ko ya osabolanga po ezala ngwa petite na yo fanda na batute na ba page nyonso oyo bakataka yo oyo mono so na ba mo bien yebisa mo komilanga na privé na ça les transfert pe na postango na fin du mois na besio et nga garçon nzalatin yo kasi so ba sengi ndo comme si ba ba to passe yo kabila ba to ça ba chantage na réseaux sociaux non na garçon nzalatin na quel le roté na quel le roté era na quel la que le roté mais ko se na ko bilo boye bingate na ko zongi sa penza a délégué ka page moko ka délégué page moko ku tata siko ya commenter na commentaire na zo numéro na tinda siko ba sa transfert en commentaire siko na commentaire pesa page web page wana tia numéro siko ba sale les transferts bonga na ko koma muumba mutu likola mbongo te mbongo na yo nde kosomba ngate mbongo no nde kolesa ngate mbongo no pe kofutela nganda te le prévané na opesa nga mbongo na futa ndako te ok so to sala na makambo na réseaux sociaux to sedaka po tozaba entre frères et frères oh misa era obokola na mutu na Kinshasa te na mona nga mutu obokola na Kinshasa te donc okabela mutu $50 to $100 et ko peso monopole te ya ko se monter na na télévision na réseaux sociaux non je te permets pas boso na biso son c'est énergie à m'amener sur côté là yo son ça pourquoi yo talika bien yo sala muninga bon bien muninga na sala yo énergie on a na réseaux sociaux pour na kota mamna yo son ici yango na eko ça le chantage d'énergie sur la tiela yo est-ce ngai koyoka nona Sarah et déranger na nini ngana ki osala lande Sarah droit de réponse o azo kota na makambo na bino na ki osala le droit de réponse te au moins que boluyaka mboyaka mbango na réseaux sociaux bo se croyait que bosa mayele te kwa mayele te ngana sala li Sarah droit de réponse ngana lobi Sarah épargner ngana makambo na bino relation na era po yozo bekezo swa biso etali mutu te natali sio ba fe na makambo o eleka eliko na nyonso pona yebiso era ngana vina yo na luka yo te yo landanga peka na TV ninga pe na lando na TV otalanga na TV ninga pe na talo na TV ozwaka lix yo ebisa ex copine na grâce dans makambo yindelo ya Blandino mari ayana ngato se réconcilier pona côté là bo hormis ça on mona na porte à flat noté on mona nonga na porte à flat nona ngana yate po lukanga yango to yokana koloba na mokilité ke yo po finga ngai na ko fingo na finga na luka yo te koloba na mokilité ke yo pe o finga ngai te na limbisa yo te na luka yo te po na s'excuser yo ndo luka nga loko luka nga o se reconnaîtra que photo boma moto soki ezaki ngam na luka ko na propre volonté na nga en tout cas na s'excuser nga prêt ko s'excuser na baninga nazara penda prêt à s'excuser na baninga sans problème kutu mais le kola yo mto luka hinga ngana na luka ti ote pona koma no na posa ko s'excuser te en tout cas ko loba mo kite ke yo pe na limbisa yo na força ba yo te na força yo te yo moko mto bengi grâce ah munga mwaza wapi ngape na karine on to loba na sute boya nde grâce à ya kumbanga to ye na flat to sana malikati osa mama loko ba témoin bazala te deling malika zaza témoin kufite to fana ngai malika to ke pa era zo lukao
tokoma na to solo le pasanga Blandine Omar na téléphone obosani ngam na yo luka te era donc yo chantele ngate ke yo po finga ngai na finga ka yo wi na ko mais live na sala ki lobby na reconnaître kit ngabi ngape na finga yo tango asera maka Blandine Omar na loba ki amoti na wanga na kite ngana wanga na reloko te mais na ko finga na ngana yo na luka na ngai yo te pona senga yo pardon mais lokola yo oye na réseaux sociaux au moni ngai zoba boya ko manquer un respect no manquer un lobby c'est pas un problème na ba 5 euros na ba 10 euros yo kabelanga et ça un problème té ça la somme na total ya mbongo na yo soki nga na bosani pour nga na biki mbongo no nyonso kabenge za $250 so nga na bosani o rappeler nga na kozwa na otindelo soki to na live siko zolanda komaka na live na C lobe sali autant otindenga na numéro tout de suite ozwa transfert tout de suite o makani na biso tout de suite ozwa transfert tout de suite so to bito no betela batu bolamo biso to sala era yo no komi PPT nene aza témoin bo tuna ye bisa ba bolamo pe biso to sala batu na Kinshasa o yo pe no sali no mutu te non c'est non mutu te non sali li mutu te era. Mais tu as pour ça on a chantage dans les réseaux sociaux. Non, ça le chantage pourquoi? Pour nous rappeler votre bolam. Ah, ya. Au sein du bolam à $100 au lobby. Bon, puis ça va te ça va 700, 800, $1000 pour na mutu. Mutamokili kaka. Tolobani. Non, il y a mission dans notre mission na papier na ba facture. Quand il pour na mutamokili, obebi c'est les 1000. 1500 pe koufi. 500 pe koufi. Allez, era. Topé ma koyaya. S'il te plaît, topema. Ozana au boss, biso toza ba bola. Moi tetinga na réseaux sociaux na o lo batinga na za patron. Na za na ngo bola na lingano ba kabila nga mingi. Parce que tina ko s'inventer na réseaux sociaux na ba kena zwa. Na zwa te yo zwa na yo. Ya yo zwa mo te mtondo kabila biso po yo zwa. Na ngo bola era. Mais erreur na ngeza ki kapona leka na nzela na o. Batu nyonso yo za na bango bo suka na kokabana mabe bo rappeler ba ngolamu. Ngana yaki kokote la yo tant on rappelera ba bolamu biso to mona ki batana ba mabe et lelo ezongeli nga yo pour rappeler nga bolamu au faire comprendre nga au kabela nga pe 10 euros au faire comprendre nga au kabela nga pe 50 euros mone nga ni place na bimi zoba po nga mna zwaka te ya ko ma relation na ba bato nga na côté laka nga ni na zwaka te ya ko ma relation pour na côté la yo na bato yo pe ba na ko se plaindre pour na caractère na yo lelo ba lukeli ngati au rappeler nga non. Ah, vous rappelez ngate? Ah, siko liko na nyonso ngamura na luka yote. Era. Tant on joue pour ça deuxième live, sur le troisième live pour ça là, expliquez-moi qui vérité. Tant olimbisanga na motema na omoko, ozanga na besoin ça rendre na Karine. Olimbisanga ngate po on a fini au cas ofele, olobite na sepele ko limbisa garçon te, olimbisanga po na ça elo rando. Et puis, quand on a eu mokilité que neti moura, on s'est taqué na pour se servir na ba chinois. Na ça qui clair, nga ba rando na bino na kota te. Est-ce ngai na koya ofanda pour na côté la Karina ça na rando. Sur base de quoi? Na ça qui lève na clair na ba ki rando na bino etali na ngati na boinde sara koti sanga na rando na bino. Na boyati robe la kombo na télévision. Na bona nga. Loko ya sala association kozana yo ngana boyi po ngana sara na ko sanga nesika sara zate sara finganga na boyaki yo ko yo yebsa te na sali na orando pour na se servir na ba chinois ba nani pa nanga pour ngana se servir na ba chinois na sa na orando de yo no yo ko sa na orando po ngai na lobela ko mabete ti yo ko rappeler nga bozuo yo kabela nga donc ozai na tendance sa na orando. Pour ceux qui ont tant que petit frère, na grand frère na ye, ne na sela ko live ozonga ki oyeko loba. Na ndenge mo ya politesse, na comprendre que te grand frère na siliki. Na mitia na se na buka mapeka. Mais tant yo ko rappeler nga bozio yo kabela nga, c'est ko la kisinga ko ana besoin ça na rando. Alors nga so ça na rando na nga près na rando. Na banga na ngelo côté. Na banga na ngelo côté. Na banga na ngelo côté. Poti na zone lobelo wana, nando lobelo na politesse, nando manquer au respect. Na bika ke era yo faut faire très attention na sara po to sepeli na bisoté. Ndeti nga na sepeli te muta fingela o mama fingela o tata. Yo ko sa na era o sangana na yete, na sepeli te. Ndeti nga na makamono kota na ngango te po na sepeli te ko sanga yo na sara.
mais yo rappelé nga yo kabela nga 10 euros yo kabela nga 30 euros yo kabela nga 50 euros ça la somme nyonso mbongo kabela nga comment na commentaire so commenter yebisa ba page nyonso eza ba page nyonso eza so bosana era yebisa bino montant mbongo kabela nga tout de suite ba sala bino 30 mona na loba bino tout de suite ba sala bino transfert bozo en ligne quand na live so kabeli mutu 50 to 10 euros mutana amutanzala te to amutapasite bobino bokoma so kabeli mutu 10 euros c'est que batana bata passe nga amutapasite nga se débrouiller mieux na amutanzala te je me débrouille vraiment atana na 1 million te na débrouillaka nazanga eloko mila banda te nazanga mbongo a poche ya bocha la poche te nazanga mbongo te so naza manifestation fona ke so melamba nazanga ngo te donc je me débrouille ko kabela na $10 et aussi ça va passer na vite yango pété na ozala milliers na réseaux sociaux pour era kabela na $10 je suis obligé à ndima makamu nyonso sa na réseaux sociaux na lata mo lokwa manto na kazaka pa kabela na $10 na ndima non ndima non mutu nyonso sa opinion na l'histoire mutu nyonso azaka na opinion na histoire alors opinion na nga et obligé kinga te na fanda na ko sala rando oyo sara zo faire partie na kati ngai jamais lokola yo au sepeli au sacrifier ba relation ba nyonso za na bango oyo le boza mutali sanga na biso te mutu pas kotu na lisanga na biso azate era na nga kotu ndesi na lisanga na biso oloba mingi na zuita olanda o era tu as beaucoup parlé na lisanga na bino bomona nga do yo mo lisanga na biso za bandoki ko lisanga na biso za lisango ebomaka batu eza lisanga mal mo répété so yo garçon mo ya propre garçon mo boye o aza world leka yesu bakata na chasser ya aza miliki na miliki asumbara miel asumbara miliki donc biso ba biloko moko ba pétasse moko boye oyo yo na lisanga na biso zate era ya oyebi bato nyonso osala na bango rando kobana na mike la duchesse bao nyonso wana na oyo bokabwana wana namona bato nyonso basala no rando natala bango mpo bayebi na yo bayebi nde korecadre yo te oza noka un simple garçon tu te débrouilles bien ocomprendre era olataka no wana na mafuta no ebetaka o éclat mais na niveau rando tant to koma na ba world wana koyaka na biloko wana te s'il te plaît tout ça ka rando normal tout le bala ba vérité na kabela mbongo benga pe mukala no pona défendre yo wana kuto na yebi ko ya o ratango te na yebi ko ya na yo penda o ratango te pour ba aza mukala nga défendre nga oui wana o ya pour arme fort na ona rando ekoza azaka mukala nanga o raté no ngote o ya na salaka ngo par bonne foi et puis pour me lukaranga ngam na lukara ote mais au-delà de tout nyonso yo lo bana réseaux sociaux era ma papa moi nyonso yo lo bana réseaux sociaux era na bandeli et na répéter ma papa au fin nga na ya potote wana eza kutu normal bo yo zana yebso ben site yo yela on a faire comprendre que rando ngo sala eza no normal o lo bake arata poto normal au fin asunini mukala na yenga mukala na kabele ba mbongo ba 10 euros normal apa wana les restes union sética era normal ma papa normal penza ma papa na monité ko bara na soulier na cheveux bouquet na monité la monité et puis tu te prends l'X ya kolobake batango pe boloba boyebi ke to bando kokutana to ina roya ki chassa to kokutana to stalana abo era na ta normal yo so moninga yo betanga te na ta normal to longa na blague à part o eza réseaux sociaux era yo so kutana nga yo betanga donc boloba boyebo kansa batango boloba basi na bino botina bandako basumbela bino bana o koma era nini o nini s'il te plaît
s'il te plaît, ndeti nga pedabwe ato yekisha to kutani ozantana omoni ata 2 secondes ezapo muto yo pousse no chata mutu ta trace ozana ngote ozana na ngote. Alors pour le respect ya mwanda mbwaton to fanda parce que ngana za muta omoni ki loyauté yo lobaka oza loyauté so za ki loyal moi va vous rappeler partout ba bola mosala ba muté oza une personne loyauté. Alors na moi loyauté mukie na ndenge to fandela na ndenge okabela nga di rongo ya yo oyo ko loba na sens a ko dénigrer na 50 € na yo ne permettre ngati na tout elo bordir à ma bé mais na recadre na ndenge mo ya ba professionnel pour comprendre que na vie batu nyonso bazaka na sama kola mutu te pour prévenir au foutela mutu ndako chaque fin du mois te soki okoma na niveau o rappelaka batu bolamu boye c'est que bato yango eza bato olalisaka na ndako na yo au foutela bango ndako olesaka bango du 1er au 30 basumba boye eza na kati ya poche na yo bazonga boye eza na kati ya poche na yo mais so ezaka ya kokaba normal eza eloko te era eya nango eloko te. Alors bosilama ngai particulièrement nazaki contenté pona Sarah koyokana na Sarah toko limbisa Sarah na vie na yo era et pas nanga eza na 1 plus ko baksa te eza pe na 2 plus ko longwa te potika la 1 na kozalaka ka toujours moi. Donc soko yokani na Sarah et ngani yo zo régler ba compte à bolingo na bino na Karine po batiki on a défaut siko ngai na kozwa bénéfice nini so yo yokani na Sarah pour bénéfice et avantage à boyokana na Sarah eza pas régler yo ex femme na yo o boliana mbanga o bolala na botombola na makolo bosala na ba pipi siko ya ngana kati et cause en na avantage à ni moi que ça on normal. Bon, on a vu na relation te. Si on a eu pas pour Sarah le biso pour na zana na vie na o. Est-ce que na zama maman boti yo ça nani era. So ku tu ba fingelo mama yo ndimi o limbisa ye. Si ko ngamu na boti yo te. Pas ça ni ngana koko yoka. Normal kaka.